kaka ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne ezaka kamoko Kilongo TV. C'est une chaîne sociale. Les chaîne etali makamba sociale. nalingi to s'abonner biso nyonso Kilongo TV. Oh Kilongo TV. Bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo. Bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt. Papa Chéri Jibem pia na leader Amu Fube. Tunango kotala ye wapi. Kilongo TV. Bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda. Okotala ngana Kilongo TV na zoloba bien. Kilongo TV yenda kangi masolo. Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango. Kilongo TV. Oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya. Façon na ko papolela ye akolapa. Bana na Nzambe, baseli ya Nzambe mutu nyonso. Mwana muke mukolo papa mama. Yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo. S'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko. Boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo. Ozazambe na bazambe, Ozazambe na bazambe, Ozazambe na bazambe, Ozazambe na bazambe, Ozazambole kinyoso, Ozazambole kinyoso, Ozazambole kinyoso, Ozazambole kinyoso, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, Ozazamboko sakate, Ozazamboko sakate, Ozazamboko sakate, Ozazamboko sakate. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Mungu akubariki sana. Habari kwetu. Mungu akubariki sana. Batoto yangu Nzamba za malamu, Nzambe ya pambola moto nyonso oyo azui occasion ya kolanda biso, azui occasion ya ko yoka liloba Nzambe olingo te na tango oyo Nzamba lola kanisa biso nyonso pe pambola biso. C'est vrai tous un grand thème au tozolobela, les comment ne te concerne pas, ou un grand thème na biso, les comment ne te concerne pas. Tolobela ki na grand thème au le comment ne te concerne pas, tolobela ki makambebele, bandoko boza abonné sur Kilongo TV et boza déjà na première partie autolobaki et ba ndeko ope bozibiso na katikati okoki ko s'abonner ne bandeko basalaki et ko singo pour que oye baka ba prédication ningi tozokela na thème oyo le comment ne te concerne pas. Tobaki comment et nikoloba de telle manière comment d'où vient que le lengi makambo ko salama c'est notre dictionnaire le lengi makambo ko salama wapi to na ndenge nini bongo sous-thème lelo tolobila likambo etali. Ne dis pas comment, mais ayez confiance à Dieu. Ne dis pas comment, mais ayez confiance à Dieu. Les autres bakisi ne dis pas comment, mais ayez confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que batu mingi si balongoli confiance et pas dans Nzambe, to batu mingi si eli ki sili bango par rapport ya makam o bazomona. To bagina kata les comment ne te concerne jamais, les comment ne te concerne pas, pardon. Et ça thème oyo to réponse ngoza réservé et pas Nzambe yemoko de mokonzamili monyoso ebi les comment peut azana ba réponse nango bato mingi à cause ya kozanga à cause ya souffrance à cause ya ba difficulté ba longoli confiance et pas Nzambe. Oh ceux qui ont moto to ko tila motema pe confiance zaka Nzambe parce que Bible le dit maudit soit celui qui se confie à l'homme et béni soit celui qui se confie à Dieu. David a zone bana psaume 118 na verset 6 abi nazo sepele boso ba ngune nanga pe ezana moto to ko yeka milezaka Nzambe
habito se confier pas dans ba grand té mais to se confier pas dans Nzambe. Ceux qui ont montré que la confiance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il y a Kosakate, et Aza Elika Sika, Elika Oe Kosakate. Bien aimé, tous ma commune en Zambé, tous en Amkana Genèse chapitre 15, verset 1er, na bandi kutanga, pe na osa tradition mamona lingala, na komona Yesu Kristo. Sima ya événement wana, malabana Nzambe, et le même epai na Abraham, na nzela ya emoniselo. To vision Nzambe alobi Abraham kobanga te naza nguba na yo pe lifuti na yo ekozala monene. Verset 2 Abraham ayebisi epai na kolo kolo nanga Yahweh nini oyo nakoki kopesa yo naza ata na mwana moko te oyo kozala musango langa to héritier na ngai ya ndako na ngai kaka Eliezer moto ya mboka Damas yene nazana ye lokola mwana na kati ndako oza mosali na nga et Abraham pe a yebisi pe na Nzambe tala opesanga ata bokitani moko te moto o ko yiko sangola o za bozu ya ndako na ngai na boye malabala Nzambe elobi lisusu po na mbala mibale po na Abraham eza Eliezer te akozala héritier na yo mais eza mwana oyo akobima na kati ya bantrai noto mitsopo na yo yende akozala héritier na yo. Simana wana Nzambe abimisi Abraham libanda pe ayebisi etala likolo compter l'étoile. Abraham akoki ko compter te pe Nzambe ayebisi yango nde kozala bakitani na yo. Abraham akomi na confiance epai na Nzambe. Amen. Genèse chapitre 15, bazote exception du soleil à Abraham. Ezaki après événement, ya bitumba o esamaki na Sodome pe Gomorrhe, tant Abraham a kende bitumba esamaki à Lot, tant Abraham a récupéré mon casé Lot. Pe sigma événement wana, Nzambe abimile na nzela ya vision pour na koyebisa ye ke Abraham ko banga te. Nazanguba na yo, je suis ton bouclier. Nazanguba na yo, pe ni futi na yo. Ta récompense sera plus grande. Abili futino ekozala monene pe motuya. Mais tant Abraham ayoki makambo pa Nzamba yebisie vision est perturbée. Pourquoi? Parce que Abraham azaki na le coma kati na ye. Bien aimé, le coma auto tiaka souvent. Tant ba yebisio likam na para Nzambe. Tant Nzamba lakisio même ndoto moko. Tant Nzamba yebisio même na nzela prophétie bato mingi to ngato ba ke e osama ndenge nini le coma. Or le coma réponse mo réservé par Nzambe. Le coma est réservé, domaine est réservé par Nzambe et pas na batoté. Ce qui Nzamba yebiso likamo bien aimé, ndimane Nzamba yebisio. Nzambe azana banzela o memela rabiso e kokana batoté. Ce qui Nzamba yebisio ke Europe pour que nango faut que nango ozubis na rond-point ngaba. Ezo ke ne ba Congo ke na matadi. Na matadi kitozu ya bombo ke mwanda. Ce qui nous a parce que il est le maître Mokili. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est le maître de toute la terre. Ce que le binayo qui ndela yangwana yangwana ko tuna te esa manengi pona koma yo keka ba trace le binaye ndio ko mona ko koma. Abraham yo ki makambo yo Abraham bandi ko tala age combien à penser azata na mona moko te. Abraham bandi ko tala age combien à penser azoni ma soute ke akoki ko na force vigueur wana ya ko pesa semence pour que mwana botama. Abraham abia kolona nga abandi ko rappeler Nzambe lokola Nzamba salere. Bien-aimé dans le Seigneur, je pour me rappeler la c'est vrai, maman Lombon a émis dans Nzembo ce qui passe les qui et même à Moniselo. Mais non, ce qui est Moniselo et Bungatina Ozomona. Abraham a commis des si. Abraham a commis Kobanga. Abraham a tali. Alobi Nzambe. Ozobo sana. Souvent, on a tout corrigé Nzambe. Ce qui Nzamba za pour la nyazoti kangaboye. Ceux qui Nzamba zali pour ni bapasi ya boye. Ceux qui Nzamba zali pour ni kolela boye. Nazo sambela, nazo pesa badim. Na sala pe ba action de grâce, mais tile no za mukandate, be memba mso sambela na batebele. Pona problème mozanango. Batama mso pesa ko ba prophétie pe ki Nzamba abika ko salongo la ko pesa mukanda. Mais lelo e kendenge batama basakola te. Obibo fwe ni na salité. Ba action de grâce ni na pesité. Bah nous ne prions dans salité.
ba jeune combien na salité pour na mukanda mais na zoate en tout cas na lembi naza su na place otia mutema te so ba ozungi sanga kini bazungi sanga kaka na sofika na bande kolanga soki nzamba ngwa zelaki soki bien aimé ils ont un nzambo existaka bible lobi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et voguer tandis qu'il est prêt aza prêt aza komi monsama et pour ça le ba été na bato nyos ba pousa pa nzambe bandi ma été nzamba azali pa za mufuta bato ba lokaka ye et tant ozondi manzamba aza mufuta to lokago a futa yo kolemba te kuningana te fona yo ningana te na ozo mwana abwa banga ningisa fona ye abandi ko rappeler nzambe opesanga mwana te okoza lokola héritier nanga to ozo banga kina oza papa mabote belé nazana mwana te nazaka na Eliezer oza muta Damasi serviteur nanga bien aimé nzamba yebita zola ka Abraham azali na mwana te na bomoto boye mais l'Éternel sait que Abraham azana bana kati na ye. Bien aimé, ça lokola nzete. Si on ne comme na saison en côté, a te pesi matita kitoko. Bien aimé, bo tira ozombo maté parce qu'ils a saison en côté. Mamusu yo bozo passer na saison moko songolo pakala. Vino na kata saison moko songolo pakala ozo leka nango. Nanu nzete mwana nanu mbume mwana nte. Mais bien aimé, moto ataki nzete bota ayebi ke zama makati nango. Ce qui va te battre dans miso bomoto ba mona bomate pourquoi parce que saison non ekogité mais moto asala kabi ke kati na yo ozana bana kati no fosa mukanda kati no fosa elo mo songolo kati no fo pambwama yene mutazo bisa oke bakita no ba kozale bene Abraham a rappelé Nzambe opesinga mwana te obimino topona nga Nzamba yabisa Abraham okozwa bana oba outa na mutopona yo Bible binzamba bimisi Abraham libanda abisi tanga betwali Abraham wandi ko compter ko kite nzamba abisi nenge bakita ino bakoza lebele ebele makambo ko mekilo ko liboma mena suka lango Abraham aboyi ko loba koma azui komi na confiance na Nzambe on te dit ne dis pas comment mais eux confiance à Dieu ko bati lo lengene ko sama mais zala na confiance pas na Nzambe Abraham itango tali likola compter a compris que Nzamba ko sakate Nzambe oya bimelaka Abraham Nzambe oya yebisaka Abraham na mukana na Genèse chapitre 12 verset 1er kino deuxième verset ayebisaka ye Abraham bima na ndako tata na bino bima na mboko zali kende sika na olakisa yo na okomisa komono munene Nzambe ana ko sakate Abraham abosana Nzambe mo abimisaka ye bien aimé Nzamba bimisa Abraham na pamba te mais Abraham alinga bosana à cause kozanga Abraham azo bosana que un jour akendaka komona ndeko koma munene mais à cause ya ko citation kozanga bana Abraham alinga banga bien aimé muto zola nanga sikoyo ozola nanga na kata biro na kata taxi mbala mususu na kata métro na kata chambre no mbala mususu coucher ozola na mususu na salon na salle de manger salle à manger plutôt ozola nanga mbala mususu esika mo songolo pakala mususu na portable na yo bien aimé nangana bisa yoke kolobati lo nengeni makambo yokokisama mais zana confiance pas na Nzambe confiance eza lokola ema ozo benda bouchon to corne ce que ça correspond na ngo po ekanga bato mingi balongola confiance pas na Nzambe mais ba pesa confiance biloko mukini yango David na Psaume 20 verset 8 David abi bato mosusu bazoye kamela ba char na bango bato mosusu bazoye kamela ba punda na bango mais kasi biso tozobela kombo na Yawe Nzambe na ofunga la parenthèse on peut na kokanga na tango akala bitumba ene ko salama na ba char pe na ba chevaux bato ba ke bitumba faut za ba char ebele faut za ba chevaux pour bunda bolonga mais David bitumba o ezaki physique mais David habité ngana oyeko na biloko eza physique te France biloko eza na bela muto eza spirituel pour ka long sa bitumba eza physique abi les autres s'appuient sur leurs chars les autres sur leurs chevaux mais nous évoquons le nom de l'Éternel or invoquons ko évoquer ça ko sala appel à autorité sublime à Jésus-Christ de Nazareth t'as la confiance à David et c'est que comment qui accompagne que sur na beleli comme Nzambe oh makambo ko changer na kata vie na ngai ndeko moko ozola nanga zongisa confiance pas na Nzambe pour makambo changer na vie na yo
ata makambo ekende te ndeko Patrice Mobia lobi ata yanga makambo ezo simba te ezobeba kaka na ko simba se kombo na Yesu ata na kati ya pasi ata ndeko noza na koma ata mama na muta se retrouver na koma ata mwana za na kati ya koma zo bouger te loko moko te bila meza na confiance pa na Nzambe il est capable ya ko kota na kati ya koma a bouger se mwana et mwana zo en état normal. Bien aimé, Abraham a zongi na confiance. Yo makamni elongoli o confesse pa na Nzambe. Mukanda moto a permettre que en Europe so ko na volonté na ye. Moto a permettre que yo bala. Moto a permettre que yo o sala. Azaka pa wa misilo salaire, azaka pa wa pesa obana, azaka pa wa pesa mukanda. Merci na ndeko zo ba amen. Car nous zo be sa mela yo bongo. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maloba o ela ta nzoto e pesa vikat na bomo na yo. Alléluia. Confesse pas na Nzambe. Yuzo ta confesse na nani? Bible lui maudit soit celui qui se confie à l'homme. Confesse ma musu pas mon bali. Confesse ma musu pas mon la kaki yo. Confiance. Ma musu pas mutu oyo. Ayebisa ki yo makamongo songolo pakala. Mais mutu to ko la confiance za ka Nzambe parce que elike la moto okoki kozala desi. Nzambe alola kanisa biso. Bine me batu mingi bazui bakangi vina bango. Ba mpesi confiance na ominganga ba yebisa bango ke yo Sylvie no mo bapoza la bien fo mena kisi taka ba examen tamboli mona pe mutabi ya naza su na choite mundele na tamboli bo plutôt minene nde ba kombo choise ate pona bika be fona mena kisi ngana yebishi yo soko te fuwa na makambo na yebiso lelo o te confiance pa na Nzambe na prier auto sala e Nzamba lola or restaurer santé na yo sala e déclaration na ngai ndeko nyoso za condamner na kisi ndeko nyoso mela kisi mongo songolo pona maladie mongo songolo sala déclaration na ngai sango na kondima nyoso tia kondima na makambo na yebisa yo le bakolo Yesu Kristo na Nazareth na pesi yo confiance na tango tia kombo no ngai kosi nazoloba soki ba kondana ki ngai na kisi pona mela ngo chaque jour et comme ma vie nanga lelo na zongi si confiance pa na yo ndengo lepsa ki Abraham ndenga Abraham azongaki ngai pe na zongi vie na ngai eko dépendre na kisi te kisi ya solo ezalo Yesu Kristo ya Nazareth bikisa ngai tangola ngai na komono Yesu Kristo ya Nazareth amen. Esamela obongo ndingo ndimi esamela obongo ndingo koti confiance n'ezala pa Nzambe nani apesi yo maloba oyo condamné vie na yo pe oyekameli yango mususu otalaki maladie oyo eza ya famille ewumeli kinga nde babela yango na famille Nzambe asalaka osala tosambela nde tosambela te mokolo Nzambe moko asepela longa maladie alongoli bien aimé changer langage lobaki année 2018 maladie ezotikala 2019 na okota na nzoto ya bien Bible bi Yesu Kristo azaki chargé na maladie na biso Abraham azongisi confesse pa na Nzambe Abraham atili kene pa na Nzambe pe Abraham abotaki Isaac abotama Ismaël abotama et Abraham abongaki tata ya bikolo ebele tata ya bana ebele bien aimé muta apesi yo promesse à cause raté il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth il est fidèle à ses promesses. Lorsqu'elle promet quelque chose à Okokisango, lorsqu'elle obéit comme pour na Okokisango, azan Nzambe oyo wanga na te o loba. Ce qui a kosa ki Abraham te, tant Abraham azong se confesse pas na ye a kosa opete. Tala bandeko oyo Meshach Abednego, les trois compagnons de Daniel, ba boki ba na fournaise, na libulo a moto, mais bazaki na confiance en Nzambe. Si Nzambe na biso capable de délivrer biso même atteindre kati ya libulo ya moto et suka lango Nzambe lola Yesu Kristo Nazareth akangola ki bango Nzambe lola kanisa yo. Abonnez-vous massivement sur Kilongo TV, vous ne serez jamais déçus avec Dieu. C'est une chaîne à caractère social, chaîne Ozo Songa. Tant on s'abonne, tant on peut s'abonner, Ozo Songa chaîne Oyo
pour que quoi soutenir orphelin ba veuve ne bote ko mona ba image les gars pour na bato baza ba bolina biso ndeko kabi mavinga même akenaki pona na kota Kilongo TV ko kabule loko na ba orphelin na ba orphelinat et tant que s'abonner bozo pesa biso chance di soso ya ko salaka makambo oyo nzamba lola kanisa biso ndeko sa limité ndeko comme na problème tia ko fait c'est pas nzambe et notre Dieu Jésus qui de Nazareth a ko décevoir yote tika nzamba kanisa moto nyonso tika nzamba lola kanisa moto nyonso toute sa période ba fête na souhaiter ba lever les meilleurs na maman Maï na kata Angleterre nzamba lola kanisa yo maman Clarisse Nyan na kati ya Suisse nzamba kanisa yo pasteur Josué pasteur Nabiso Clément Joshua na kati ya Suisse nzamba kanisa yo le ministre Joselito Lukeba pe maman Nabiso adi na Angleterre nzamba kanisa yo joyeux Noël pour yo et bonne fête ba lever les meilleurs na bande ko nyonso obozota la biso bande ko nyonso Kilongo TV Maman Aimé Posa nzamba lola kanisa yo nzamba lola kanisa Maman Grâce akanisa Maman Grâce na Belgique tika nzamba lola batela biso bien aimé tia confesse pas na nzambe wana a kosakate nzambe wana atika raté tika to semble poto clôturer tendre Père Jésus que de Nazareth bande ko balandinga muso alandinga za ba problème alandinga za ba complication tika nzamba lola na Mathieu bayoki confesse aux pas na yo moto wana abika loboko na nguya na komono Yesu Christ na Nazareth de to semble poto lobi amen. Merci nzamba lola kanisa bino merci nandeko kokode maza sima caméra nzamba lola pambola yo merci nandeko rabi mavinga de tous les temps nzamba lola kanisa yo merci nandeko na biso Aristote Nguba oyo azo beta sente nzamba lola kanisa yo merci na mon père spirituel apôtre Thierry qui a sala Somoun Henri na mboka ngola nzamba lola kanisa yo grand frère nanga le pasteur Daniel Matondo na mboka États-Unis nzamba lola a pambola yo ndeko JP Kiyani na Angola nzamba lola kanisa yo nzamba lola pambola bato nyonso a pambola ndeko na ngai ma chérie Faïda Mabondo na Congo Brazza nzamba lola kanisa ndeko Faïda prophète Gelo Kisita na province ya Kananga nzamba lola pambola yo prophète Gelo Kisita mena kuisa pe mama Jolie Lubabu mena kuisa nzamba lola pambola bino tokutani na numéro mususu ya sika ciao nayebisaki bino nini bosabone na Kilongo TV nanu bilenge silite oyoki elengi wana eza avant goût s'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV na banzi toyokani oya koboya Kilongo façon na ko papolela ye akolapa